Ah, Ezaka m'a changé. Roi David Gege. Ngana otanga ti poza demo. Oh, te, bo yo soto boya ngana zo zombo boya pa nini. Oh, ada mututi. Obi ke kombo na Gege niveau na zo lelango, obi ke na zo pesa frère conseil. Kombo na Gege eza vrai combo donc so ezaki ngai. Na ebite ko na ngala ndima ngombala moko yango lelo na zu yango kombo na ngai komi Gege batu ba benga Gege. Bonjour chers amis, vous êtes bien sur www.kleboa.com. Vraiment lelo na ekokutana Roi David. Na ekokutana Roi David pour apesa biso na makamni zo leka o tozo ka biso nyoso. Bonjour Roi David. Bonjour Diamant Noir, bonjour Nayo, bonjour na ba public nyoso ba talanga. Ça c'est Roi David Chupabra, l'homme qui a tué Goliath. Minga lo bezate, toyeka poto solo ndenge mambo ezala roi. Silence aboye pour nani? Ouais, silence aboye moni baleka na télé pa pambate sozo lika na télé sengaka oye koloba elo ni oye koloba pour expliquer bat ba comprendre. Silence sengaki pour na kata studio na préparer elo konanga. Mais siko c'est bon, elo konanga c'est comme na suka na sili nyoso te mais et comme na suka yango na ndimi siko na ko bandoleka pour na pesa bat ba nos ba yebaka qu'est-ce que je suis en train de faire bat ba za le courant quoi. Vraiment merci. Wana ba question eza Diamant Noir Gisèle Oumba ba réponse eza Roi David au bison stoebi Roi David do abinisa ka père continue ko binisa. Roi David yebisa bisono yo mwana wenge hein batu bazan bezo ba yeba question au penza il faut expliquer ngo ndeni ni mobule koti na wenge wera son héritier toke koto c'est Léo bango kuna na ba JDT ba do batu belé désordre eza expliquer biso. Ouais, to wanezo senga eza wenge esprit wenge tambola ndengwana net ya Vincent et père nanga que je salue de loin hein, de la forêt mon père eza eloko mokote wana za mwana ye oyebika kaza mwana ye esenga kibongo na yebi pete nde na yokaki on dirait que bakutana kite bon oyebika ba fanatique ndenge bazalaka entre bango ba komisaki yango tiko on dirait moi grave mais ezaki nango gravité nde na yokaki yaki na ngoka mamba wenge ndenge zalaka ke mama minga olobezati za wenge mwane tubakashi yawera benga kingana chombwe alobaki nanga Roi David yakozonga na maison mere ba fanatique balela yo yawera passeport yango yo Eriche visa yango yue nabinisa Congo nabinisa mokili bondi manga pe mwa moke ya lelo to weli nini biye zate mwana mama ale sombelanga biye na ebige Joseline ekila asa sepeli place azali minga kolobizate Junior Gabananga asepeli quoi na biloko yo vraiment wana Roi David yebisa bongo sikoyo eza Lacoste kotoyo na JDT bango susu problème ngo ezaka grave nini kaka ngasiko eloko kamsanga netika na wenge tozobundaka entre biso na biso OK salaka te orke biso futo salaka uni poto takaka batu mususu mais ozomonaka wenge bitumba entre biso na biso bon ezolakisa pe côté kuna succès zali hein yana ba côté musuma kelele ezate pana biso so oye ozo sentir makele zali donc minga kolobezate na kopesa ba conseil ba mikolo na biso bango ba lakisa biso nzela o tozolanda vubaza na boyokani po biso ba petit na bango tant tozo na sima tozala pe na boyokani donc minga kolobezate ba mikolo ba yokana pour ça la biso pe bien batu tozoya vraiment biso na Kleboa to baksarate to baksara na biso te to longola pété David yemoko Roi David yem to apesa bino ben information nga Gisèle Diamant Noir na eka ko zo ben information nde boyebi vraiment David lelo ndeza boye question oyo David Pires à partir Angola mutatininga bitunelanga Roi David azafan na yo vraiment atininga na tuna question alobi David yebisa biso nanu Bill Clinton a leki biso sotali ben information na attaquer c'est Léo mais à côté sinon on a kati problème ni na Bill Clinton ouais mikolo nazobwaka na obwaka logo moko Goliath azopesa bato ba brassard ye moko joueur Goliath azopesa bato ba brassard ye moko joueur koleka na tele kobenga Roi David de mukuse ya talo na binisa Congo Goliath mwana mama mwana mama Goliath tika buzo banayo mwana mama minga kolobezate
omoni wenge tambola bongo ngasikelo on a sepeli parce que lokola ndimaki et ça nga plaisir à trop po biso tant toye bango ba alaki biso toye tant toye na kala la mbwe e ali ke mokili baluka ki minga ko lobezate bana ngola bayebi bana Afrique du Sud bayebi makambo elika ki bayebi yango donc minga ko lobezate ndenge zalaki kaka yango na lobake biso wenge lika muni nweza na wenge o tozo bundaka entre biso na biso natala pe na sele yo ndenge kenda ki bon sele aza tata mapasa na pese bambote bele bisika azali babongisaka problème ezate soto ko bunda to bunda kaka. Est-ce que sona singi ilo kwa no lobi wana osala pa wera oko sepesa diamant noir ayo kango nini naningo oyembi wana ongana ejite talabajana na bambati ba momi basringe banyonyo bakilote na lingi na mone talabajana na bambati ba momi basringe banyonyo bakilote na lingi na mone fuenge yo fuenge yo loriza la congolaise lutalaka fuenge ale diamant noir lutalaka fuenge mozobinate tu danses pas là fallait danser peu là diamant noir. Bravo, merci madame. Fallait danser un peu là, diamant noir. Nasi déjà na bois qui boye, ba tutu ba sepeli ba Angola ba sepeli dans bilo qui zé belé ba sepeli là quoi. Vraiment diamant noir bina mais diamant noir a dansé c'était bino bina tende la roi David yo lelo ebisa biso. Mais moi na nous sabota mana Congo e bobina. Même bana tozo bota futo zo héritage à loquette to transmettre kango pa na bango. Te menga na yo zo ba formation par roi David. Merci na leli diamant noir. Minga ko lobezate tozo pesa bana Angola ba mbote belé, sele manzombi ba mbote belé na animateur nini o to ko loba na Congo o yo peno ndima ko biye vraiment asala musala kitoko et puis aza grand animateur à Alekinga David donc yes la msa bien te na moment mutakolekanga zate na pesi na mbote na vie na nga juno mumbafu ba vio ba fongola nzela ya nono munzuluku na pesi mbote belé après to na tutuka luji le number 1 na pesi ba mbote belé et après izanga mbamona yaki après ngana yaki mbala mona bando sala ba makamna ngai ndenga batu ba mona ega ndena salaki makamna nga minga kolobeza te quoi donc animateur na moment oyo azana nuti tuzana nu to na terrain yango to lobati tuzana na terrain tuzobeta nanu poto kota penza na émission oyo siko bien roi David alobi andimi na ekaba oyo ya bengi wana roi David lumbe oyibi donc on balobi yo yibi ngana ebité mais titre wana ngana bandango depuis 2015 omoni biloko nyonso oyo eza na Afrique e banda ana poto WhatsApp e banda awa Facebook e banda awa lumbe pe e banda awa na poto eza place ba combattant ba uta na poto donc ngana banda lisolo ya lumbe depuis 2015 ye azobenga ngo lumbe te ye azobenga ngo na bangala e lumbe eza kwa mutazolo ba star obia lo ba star mais azobenga star yazolo bango elumbe na ndinga ba vina nga egbake omer na pese mbote place azali mais yanga eza lumbe mwete donc eza ndenge mokote et puis nga za déjà un avantage pour na sina beti générique eza na kati ya YouTube batu bazomona ngo batu ba mona ba odeti ndumba odeti bulawalo batu ba mona ngo eza déjà na kati ya YouTube ezo beta donc ye azana na début ya ndenge mokoti eza ndenge mokoti quoi eza ndenge mokoti oyo yanga eza lumbe ya ye eza elumbe na ndenge ba gbake na ndenge lingala mais siko ekobima mukoni yo bezo beta déjà na YouTube mais ekobima vraiment pour bimisa album mango mobimba eza album hein c'est ça oui eza album eza 6 titres naza na studio toujours nazo continuer na nusilité naza na studio na continuer na bimisi na ngwa générique mais album mobimba bima siko na noté parce que yebi ba producteur baza souté nazo bundanga moko na bambongo nanga mike apaka Junior Gabananga le Jogo monde azu dinga na batu mususu na ba fi mususu lokola ba Carmel Mavudila lokola Joseline Anderson donc minga kolobezate lokola Joseline Kilape bazo changa maboko ndenge zala kaka mais plein ko bima batu ko sepela ba koyoka ngo ba sepela kitoko maintenant on bengi baton te bango ba oyate ba oyebandeni yo fo ebisa bango ki tango tutie loko te danse fo ebisa bango ke boya ba producteur ba ya so bengi bango te baton ba oyate oui ba producteur ngo be ba koma bata ba problème ya omona ka ya saka nzembo moko bu lobi omona za suti atikilo engagement yango zomona siko ezo senga ke to bando bundana biso moko nanu to bundana biso moso esili après na bengi producteur na bi bon eloko esili yaka yango yaka to avancer ningi zala kaka mais bima quand bima vraiment quand biso ko bima nango e ko bima siko
te parce que nazananu eza 6 chansons nazo sala malembe nanu silité na komi na 3e chanson sikoyo o tozo benga boma mama sikoyo après to kina banzembo mususu. En tout cas wana yo moko pesa diamant noir ba question en tout cas question eza na katia te mais apesinga ka question boma mama vraiment ba titre c'est belé mais yo bi boma mama yebisa biso pourquoi boma mama pourquoi oko boma pe mama ba cadeau net yo chéri no alinga botro ayelo ba cadeau no tiko sanga bobo manga ozo bomanga yi ba cadeau yelinge leki ozo comprendre oko boma pe mama na mo mbata bolingo ozo comprendre do boma mama bana batikala donc ezana sens wana boma mama bana batikala ale boma mama kading bana batikala kading ale boma mama kading nani abomi mwinda papa abomi azoboma mwinda pona nini azoboma mwinda po abare mama na nini na bakado boma mama ozo comprendre do bako bomona bakado mwenge sepeli siyo ebike ezepeli bakado parce que oloba batu ba mikolo ba otala ba comprendre mais ngai na seki na nga bon diamant noir seki na mais yo moko yebi pourquoi lobi bon yo lingi babi yo lingi bêtise nga linga te ba lobi mais ba congolais pour na tala ki mutu mo boy na tangi kombonete abiki roi David alinga bêtise te ngai bêtise ezate na zolo ba bien bon mama ba cadeau ozo comprendre ngana luka mbongo pona kotanda ko yanganga mayele silinga ipona petito oyo na kendo ko luka banganga nzambe po babondelela ngai na kombo ya papa pe mwana elimo santo tikana yembela yesu ale boma mama keding bana batikala keding ale après na yesusu papa ke bana mama adoksaka batu papa ke bana mama adoksaka batu donc eza biloko zo bima mikolo na lumbe boyo kango minga kolobeza te quoi mais ton babenga ko de mukuse na télévision Bill Clinton a leki abioza de mukuse sala ondeni yo kandeni Goliath azopesa bato ba brassard ye moko joueur koleka na TV kobenga roi David de mukuse ya talo na binisa Congo Goliath mwana mama donc mutu ndo sayibi na za mukuse nango yebiteke kwa David mukuse yango pe mutesala succès na ngande na zaboye yango pe mutesala lelo ke bafunge sa pe ba succès yango na pesa avion na ngade la forêt ba merci belé ndengo façonna petit na yo ndengo sala petit na yo ba merci belé quoi minga kolobeza te quoi mais au nom de Gege po nyoteno ngote po mikolo babi yango kam te sa succès au nom obike cri wana ya Gege wana na uto sala ngo dimanche et pas ya Nokolias pusana to fanda na ebisio mais noko aboy abina bokango sute aboy mabe Gege binisa bango balongola bilamba binisa bango ale Gege binisa bango balongola bilamba ale Gege binisa bango na ebisio batu noska aboy bilambe ko molongwa et mais yo kutana demongo ngala zo bakutu tenga una comprendre biso kutu bien moli sikoyo biso kutu bien do mikolo ba bien Gege mais babeza kumba demo yo sikoto ngotambwa nango problème te bino boboyi yango ngala si yango ekomi yangai bo bando benga Gege sikoyo ekomi yangai parce que bino boboyi yango mikolo roi David Gege ndimi yango comme ça mo pas yo so ba bengo o ngate Gege te o ba ke bo ngate Gege te ngala ndimi ngamba benga Gege pour comprendre que makambo eza blague te bino bolobaka ba musicien mais est-ce que bino mo peut comprendre bo moni yango mopa o Koffi Olomide na PC vraiment beauté yepe aza vie Gege comme vie Gege siko yo comme vie Gege na bien via gbada ba kombo no soka yo to suka wapi waki na Trump ango tiki o komisu na Gege via gbada Gege wala tikelanga yango isa ya ngai ngam na Gege mikolo ba bianga Gege tikelanga Gege yo tikela na Monsieur Trump ndengo mesana vila ngai ba kombo no sozozoa donc mikolo nga bazo bianga Gege e komi kombo na ngai via gbada za ba kombo ebele donc ba congolais diamant noir ayebisi bino lelo elongwe David roi David roi David ezakaka ezaka ma changé roi David Gege ngana otanga ti poza demo te bo yo sozo boya ngana zozo boya po nini ala mututi roi David Gege ala mutu do yo kutana nga una ebiwa nga ba ebisa nga ba benga nga ba ebisa nga na problème te roi David Gege pe mo pa otikela nga Gege za nga yo ba kombo ni suka yo to lembi ata yo mo tikelanga kombo neza yanga Gege obike kombo na Gege niveau na zo lelango obike na zo pesa frère conseil kombo na Gege eza vrai kombo donc so ezaki ngai
na ebite ko na ngala ndima ngo mbala moko yango lelo na zu yango kombo nange komi gege batu ba benga gege gege wa David gege tondi miango vraiment wana tozana yemoko mutazolo ba malubana eza kaka ezo engager yemoko na ba réponse na ye yebisa biso siko lelo parcours na yo poto tuna ki on ebandilité to banemba moko o balubi boye na wenge komi boye esali boye biso to linga vraiment balubi te parce que to linga tous information sûre yango to ko luka yo moko popesa ma information sûre mais yebisa biso siko lelo parcours na yo pena na mwa lombango eza indeni poko malelo roi David ouais eza comme mutunyo sondenga luka kaka mwana mobali olamuki na tongo oluki ozuba boule na yo yango na webisa batu na vie faut pas kozalaka désespéré makaniso nyonso yo zana ngo foko chango na losambo komisa ngo tina suka pe okoma bongo nga na lobaka nga funa binisa batu na yeba na mboka mobima batu bayebanga o nga na lobaki pe salema mututu ezala mwana mobali ezala mwana mwasi so zana ba ambition na yo zana ba bulu na yo foko komisa ngo tina suka nga siko nga na sepela na nzambe parce que nyonso nga na senga pesa ngai lelo papa français minga olobezate donc nzambe asala nga nyonso yango mona ki na bota courage mwana mobali tina kenda ko mona fina nga de la forêt na samba yango lelo nga na roi David après roi David na 2017 na komi gege tant bazo ki na maison mère crine penda o bazuela ki na maison mère o isala ki toucher mitema batu pour les loza yo ah ouais kriwana na zo biso ke kriwana epesa mama na événement na kati la samba na yebisio ke la sambe bukana mabe poto sangwe panzana mabe likolo ya kriwana kasoko masoko me kalala mbwe kalala wasoko mabikole kalala mbwe kalala kabala kukumone kalala mbwe kalala kudimwe na njame kalala mbwe mama bapotela chidime kalala mbwe kalala bakumona chipilwe oebika a pototsi mwa ko ganga ezate soko muganga mindele ba ko talema tibaya benga biso mbila nayo kadi abangwana baolela mbila zo lela pembeni donc babora ngo yangwana kwa o ikotanga maison mère quoi mais vraiment to yambaki yemoko a expliquer biso et puis to bi que monsieur continue malgré tout ya za mutu vraiment ya polémique mingité abika ibene danse na lo balanga mingité la botama boye mais so na lobby la revenema na leka pe pamba te na lo ba pe mingité yango kaka na zo expliquer bana kini bana poto to sala toujours connecté bolanda lumbe na bino bobeta roi David lumbe vache kiri bo comprendre bo meka ko comparer ngo na li felo o ba beta côté kuna na ba générique mususu bo comprendre omoni kenga sengi polémique te mais yemo akotinga na polémique ba beta côté kuna ba yo moko so bi côté kuna côté nini ke côté mususu ba beta li felot siko côté yo bo yo kasiko lumbe bo comprendre donc minga ko lobezate ngala muta polémique te ngala muto na sala kaka animateur fondi manga ça fait 10 ans na zana poto mama mais kombo na ngeza kaka kombo na ngeza kaka batu fandi manga fubo féliciter batu musuna poto babunga na bango ba animateur musu babunga mais moi ça fait 10 ans que je suis là mais so na beteli mutu oyoka son na beteli mutu oyoka son donc c'est que biloko na babota makana ngo poto ko vraiment na suka émission ebisa biso mutu moko surtout bi animateur otanga déjà obaki obaleki menabi oya mabe penda sala musala mabe oyo yebike ye penza musani mabe na ba animation animateur sala musala mabe te animateur sala musala mabe azate parce que bango nyos babinisa eza moment par moment biso to sala batana biso to sala be époque na biso na beta 2 albums 2 singles na ya poto 3 fois donc 3 et koka na tika na ngai donc animateur tout bazo beta na bango elo na yebisa bango courage faut ba travailler dur faut bazala ba ambition na bango ba komisa ngo na suka ba koma pe jour le quoi biso roi David orchestre nous na kin pour nengena sili sa question na ezaki vraiment na suka ndeni ozofuta bango bambongo na mamba ozwaka si mouvement na ngezali royaume de David ezali bazawana na ngaba bazo répéter wana na pesi bana ngaba mbote belé na pesi bola fambote belé bekiri tout oya lemba na pesi papi gen mbote belé yepe même si tozarane na poto mais azade ngabe yepe azade ngabe na pesi ba mbote belé ba musicien na ngaba bazali bazo répéter bazo zela toujours leader na bango azonga David okimi question na ofuta ka bango bambongo na mamba zuzwa mamba ofuta ezana pasi babuna na bongo nanu likamulini ko futa za pasi yaya ngamone na zana ndege nanu donc mbongo kokota album ebima so mbongo kokota album ebimi to bandolia minga olobezate bazana wana bakemba na olia kaka minga olobezate vraiment émission na biso ko na suka Corneille Makani
Moulé, yamboulé, yamboulé, yo-yo. Moulé, yamboulé, yamboulé, yo-yo. Moulé, ima, diamant noir, yamboulé, yé, ngidon, kidi, 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 eh, na ebiso somo. Eloko somo na ebisio. Metango sotara wano monani. Te wana kina kanda parce que comme netka guerre, tu as 6 animateurs. Tu as 6 animateurs, ce que comme qui faut la qui sa force na yo. Yango mo na kriya bongo ce que na kriya bongo bakoko bae. Wana yakina gegete. Vous comprendre? Yakina gegete, ce que wana yakina bakoko. Mais mikolo social ka black gegae. Osambo. Merci. Mot de la fin, il y a soukandé à mbote na moi. Des personnes pour l'émission, parce que ça a trop de mbote mais ça va bien. T'as raison. Dédicace, je vais dédicacer à mon Jogo Junior Kabananga, les grands Jogo. Yes, les grands Jogo Junior Kabananga. Na bosanité na pesi jonga okule bambote belé. Donc minga olobeza kaninga yolobit. Ba o bazo pesa, ba o tozo boaka. Sozo pesa te to boaka te. Na pesi mbote na batu nyonso. Ba chéri tout, ba ya tout. Big up na bino tous ensemble. Merci beaucoup. Tout le monde na mbalasima. Check. C'est ça qui vraiment Roi David, Gisèle Oumba Diamanoa. Je vous dis à très bientôt. Restez toujours branchés sur www.cleboa.com. À très bientôt.